Et la famille, bonjour, bonsoir, et bande kolanga, ça dépend, il y a RO vraiment. Vous allez kolanda émission la biso. En tout cas, salut à tout le monde. Merci vraiment. Ya kozala wana ebele pour la kolanda émission la biso. Nous sommes là. To bien vraiment la chaîne nationale la combat famille Bota News TV. Tozala kana pour la kolobela ezali ba comédien la biso nyonso balende kolanga. Oh nyonso bien comme comédien. En tout cas dans la partie nini. Tozala kawana ceux qui campent sur l'étoile. Tozala kana pour la kolobela yango. Kolobela pe ba chroniqueur bakonifuati oyo nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux sur internet tozalaka na vraiment mpona kolobela yango epuis mingimingi tozalaka na vraiment mpona kosala bapromotion ya mama Belvi kandi la patrona balobi poutine de le criture moto atiki criture na défaut tozala na mpena mpona kolobela ye mpona kosala bapromotion ya bafilme na ye oyo azosala ya kitoko bandeko na nga ndeti filme yango tootala sikoyo babi monene en tout cas une très bonne film la famille Libota tokende kuna kolanda film na biso vraiment na lombangu tozala wana tokotisa vraiment bavie ekosala bien tozali so na deuxième chaîne na biso na kati ya Candy Star balobi kuna mpe film ezali donc film na biso ezoleka toza na deux chaînes deux films déjà eza na marché bandeko na nga totika distraction tokota na film na biso topesa yango bavie balobi na deuxième chaîne na biso na Candy Star toza na mission de service kuna en tout cas une très bonne film ceux qui vraiment koto kozwa baleson na yo la famille en tout cas je vous dis toza pe na événement na biso balobi le 29 nde makambo en tout cas tozobeta yango toro le 29 tozoyindisa na kati ya showbuzz balobi showbuzz nde ezoyinda en tout cas yo no osombi biye te somba biye na yo babi basurprise basurprise ezala kuna moyen atangela bino eza te mpo eza surprise donc bino mo bokende boya boke kodécouvrir yango ntango le 29 ekoleka nde na yesu bino basurprise na ndalo bala bino eza yango donc pour le moment naza permis te ya koloba basurprise wana bandeko na nga alors somba biye na yo zala vraiment attend ozala liboso wana soki mpo moni kosomba biye na oyo ezali ya valeur à $30 ekozala bien mpo mona bango vraiment boye babi spectacle ya mosuni. En tout cas, restez toujours branchés sur Bellevue TV. Bozala wana bomona spectacle na ba chaîne sa famille Libota et kozala vraiment waouh. En tout cas, famille Libota, oye. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois, ceux qui vraiment te postent et comme là, en tout cas la famille kobanga na ote o eza famille Libota soki oza famille Libota ya solo okozanga te kosabone na kata chaîne na biso okozanga te vraiment en tout cas la famille makambo ezali oyo nayeli bino na otiela bino baaudio na otiela bino baaudio boyoka toyebi te internet oyo soki eza nini qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya internet oyo toloba nini bato baza na maoso na kobanga te donc nyonso ekomi nango dévoilé bato bakomi kosala makambo bana ntina bato te donc ezokipe lisusu te bandeko na nga ça fait très mal quand nde naloba na bino biso na chaîne so tofingaka te mais toyaka kosala barecadrage so tomoi likambo mpe esepelisi biso te la famille toyaka kolobela yango pourquoi pas fo tolobela yango tobeta vraiment sete na makambo oyo ndenge ezoleka en tout cas ça fait très mal avec maloba oyo ntango na otiela bino bino boyoka vraiment bomona ke maloba oyo eza kitoko te mpo na biso alors ezosenga na biso vraiment ntango tozoya na internet oyo tozala mpe na spiritualité parce que makambo ezoleka awa eza grave bandeko na kotiela bino bolanda mpe on se retrouve après. Hey, yeah! Depuis ane bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka kovivre mpe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwaki te depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba,
$30 pour na ba place VIP. Gagner temps, yo muto lingo zwa billet, benga na ba numéro oyo okozala mobimba. Yo muto yebe nanu Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa. Osepela, o vivre ambiance, oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo, oui. Elonye comme ça biso Gabriel alobi ke aboma Diane Maki. Elonye comme ça biso Gabriel alobi ke aboma Diane Maki la e so bino ndeni. Yam sa utobela wat. Na yemsa bino ke yam sa linga kufa penda zana oke na ekaka. Yam so tiko finga Gabriel te franchement na yemsa kyo da jour na live okende. Maladi buso za ko beli ba temporiza ngo. Yaya ndoki za bongo. Osaka no jouer na ho. Ba temporizo mo malade na après lobby ba enchaîner mba moke. Moins de distraction ba bazu oke. Yam so auto bela linga kufa. Yam sa auto bela wa so bino bo zarabatu bo afa batwa ya esprit penza bo afa batwa ya ba nini ya ba esprit penza bo mona ya yam sa auto kufa. Yam sa linga kufa. Pe yam so continue na Gabriel okende. Yam si soko continue na Gabriel kofinga ke matin midi so ndo zoya kofinga ke maboko elemba ako okende black te ko sarana te batu nyonso tende bakenda na bonzambe na oloba na bino okendo landa basuzi bantu yam si ndo zano ano na spiritualité te wa mtakala pe ayo mo yebi ko mtakala yam si yom to finga kaye yo de ana moni prière déjà betela kiyo mais raté mais yeba ki raté na ngote ezoyo oko kende pe awa lelo na internet continue ko finga ye elonye comme ça biso Gabriel alobi ke aboma Diane Maki. Voilà la famille wana toki mida ninga lobi donc pour la bango yam sa kufa Gabriel a fait là qui déjà ba prière et raté la famille oyebi makambo au niveau toki nango ça fait très mal. Bat bakomi kondima la ba makambo sala bazanga basuna tina obanga te ça fait très mal. Alors bandi kolanga nenga kala conscientiser biso o to sur internet oyo en tout cas il faut beaucoup prier parce que ba makambo et sous normal te faut te prier faut vraiment tout attendre ko bando prier attends on fait émission de prier et là mo nenga na loba na mida yam sa finga Gabriel tare kadra kaende na makambo Gabriel alobaka atika ko finga ti so tali bien afinga na été et de la juste azoloba ba propos ya Gabriel bazo ko interdire na ba propos les a tellement mabe aza maman mais aya ko ba insanité sur les réseaux sociaux ton ba bengi bino boza ba éducateur de masse bino ba comédien mais yo zo ko ba bêtise na réseaux sociaux est-ce que zo ko éduquer masango tozo bebisa pa masse tu vois parce que internet il ba la miki ba komona ba téléphone au moins yo maman za ka abonné à mutu boy so ka moi la simbi téléphone no akuto kota bi kota a koti okapi ba vidéo ngo ezaka soki ekoti mosu elandi ebandeli ezoya kaka yaya ntongo bazwa korekade bino bolingi te mida na yo moto ofingaka mida yo nde moto ofingaka ti yo mpena moto champion kofinga donc seke bino mpe nyonso wana bokende mpo yo mpo ofinga mpe ya Gabi lelo mpo bokomi po ya Gabi non mpo bokomi esika moko yo mpo oza ntango ofinga ya Gabi alors eza pasi komo bato bakomi komatisa na bango makambo mabe makambo mabe ekomi kozwa nango ampleur emata pene bamatisi yango nde bamataka makambo ya malamu oli bamatisa makambo malamu totombola yango me bato bapréféré na bango batombola makambo mabe mpe bazwa kotombola yango sur internet s'il vous plaît bazotombola bango makambo mabe bato bakoma retrouve yango normal nyonso ekoma nango normal ça fait très mal trop même oyebi na oki mpasi koyoka makambo oyo donc c'est que mida ntango ozoloba bongo c'est que yo mpo ozoconfirme ke ya Gabi aza ndoki ya Gabi ntango mida alobi boye oyoki te oyoki te pas confirme mpo oza ndoki mais oya oloba te oloba mpo na mida te donc boconfirme na bino mais ntango bato baoloba bokomi kosala liwa ekomi lokola bablague est ce que boyebi koma bafamille oyo ya Suzy ya Diana bayoka mpasi ntango baomona makambo boyebi lelo so bato wana bazalaki na bomoi oyo balinga basala mpona bafamille na bango koto boye osala basali je oyo sur internet eyelakisa nini
to boye osala basalite oyo boye kolobaka wana bomona yango kitoko alia ye nalia ye na makemba ya gabi azani mpe azobali nalia ye na makemba yaya nalinga nalia jana yako nalia ye na makemba do baje bablague na liwa oyebi boza méchant semble ke bato asila boya mitema mabe na na mona te nyonso wana kaka mpo bozwa bavie nyonso wana kaka gabi $50 bapesaka yo yango oyo kobimisa makambo ozongisa famille ya bato na pasi tu trouves ça normal et puis mida oyo confirme le biso baza na mposa balia yams yaya omoni bato mosusu baza bato olia pe te na vie bato mosusu olingi olia ye yo moko okei bato mosusu mpo yo komeke na vie bomeke pene obinga na liaka bato ye mpe na olie mokoki ete yo moko okei ya gabi mpo otikala éternellement te nga kusu ezalaki ya gabi na makambo nyonso elekaki na poto nde balobaki natikala ye kaso na 2 mois soki combien mais na moment aza mutu moko fa amizongisa na makolo ya yesu moto asambelaka jamai akolakela bato mabe liwa surtout liwa oyo na bapriya ani ekoki omema motu na liwa yo sambela mpo na motu yaya babi batikaka nyonso na maboko ya nzambe nzambe nasala justice na ye yo okosala justice na mokili te yo bondela babi meme bayini nosengela bango bolamu ntango yo osengela bayini no bolamu nde nzambe soki akorekompanse ya oluka asala quelque chose mais yo ozosengela bayini no mabe yaya ale nzambe ana mpa ajour mpe moto akufi non c'est archi faux loba kokufa wana eza ya bapriya te ezaka na nzela molili oke na nzela molili omema na nzela molili oke na nzela molili osalela omo boye mais mposa bofoza motema mabe moto aza na motema ya kibonzambe asala eloko wana te mais moto aza na motema bonzambe te nde akoki okota quelque part mpa bomi motu to ignora yango te eza mamba solo mais boyebaka ke bato nyonso baza bato olia te bato nyonso baza bato ya boma te eya na motu mosusu okani oboma ye yo moko okei na place na ye ndeti ya gabi maloba oyo nyonso oloba mpo na belleville eza nile sanze fomoni belleville wana oyo ameka osimba molimo ya belleville ye monda okende toza kaka na internet nde yo mida mpe olobi toza na internet wi toza na internet ntango mosu yo okanisa baolela ya mosu ntango mosu mpe eza yo moko na internet voilà la famille en tout cas natiki biso